Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Mbote bandeko ya Congo Check Check TV. Ngai wabino Caroline Mulamba, Caroline Emer Mulamba. Na ye lisusu lelo liboso na bino pona ko présenter bino eluku na ngai mokola lelo. Na boyena leki na lombango pona ko pesa nanu Lesibo boss Mutombo mbote zwa mbote papa we uti pa Caroline Emer. Na kena no pe na lombango ko pesa mobile na ngai Willy Mulamba papa zwa mbote uti pa ya mwasi na yo. Na boye nazo lakisa bino elubu na biso ya mokolo ya lelo. Elubu na biso ya mokolo ya lelo yango oyo. Nazo sala bitekuteku, légumes vertes na mbisi. Na boye tozali na besoin ya nzungu. Bomona eza ba nzungu mibale, disons misato oyo eza na bitekuteku. Toza na besoin ya panon. Toza na besoin nzungu oyo, toza pe na besoin ya nzungu oyo, toza na besoin ya passoire. Toza na besoin ya oyo. Toza na besoin ya lutu na ba ingrédients, toza na besoin ya biloko oyo. Toza na besoin ya jimbo. Toza na besoin ya bicarbonate na olakisa bino l'air na kosala ngo tout à l'heure. Toza na besoin ya mungo ya mbuma. Besoin ya pilipili. Toza na besoin ya cube oyo. Toza na besoin ya l'huile. Mwa tomate mbuma. Mwa ail. Ndembi. Litungulu. Na mbisi oyo. Andeko ba bolingo ba jeune fille ba ya na ngai ba leki na nga nazo lakisa bino ndenge nga na salaka légumes vertes. Awa ezali mai na chauffer mai ya moto. Nazo tia yango na nzungu. Nazo zwa bicarbonate yango yo na quantité ya bitekuteku oyo ya mingi te. Naza kotia 2 cuillères ya bicarbonate. Natia 2 cuillères ya bicarbonate. Na boye na kozwa ndunda na ngai bitekuteku oyo nasina tongolaki yango, nasina sukolaki yango na kataki yango pona raison ya temps. Donc bomoni yango te malheureusement. Nasi na bongisaki yango na kati na sukoli yango bien. Nazo ko tremper yango, nazo tia yango na mai oyo ya moto oyo na tie bicarbonate. Nakanisi boza komona. Natie bitekuteku na ngai na mai ya moto. Tokotika yango efanda au moins ata 8 minutes. Tokotika yango efanda au moins 8 minutes na mai. Même 10 minutes, hein? 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes, totiki yango efanda comme ça. Tokolongola yango na mai, bokomona ndenge toko continuer procédure na biso. Tokutani dans 10 minutes. Bandeko babolingo bitekuteku na biso yango yo. Sikoyo naza kolongola na mai ya moto o na tiaki na bicarbonate. Sikoyo naza kotia yango na mai ya pio po to sukola yango. Soki osali légumes verts donc otie bitekuteku
na kati ya mai na bicarbonate. Après il faut que sukola ngo vraiment bien. Il faut que sukola ngo vraiment bien parce que il faut bicarbonate et longwana ndunda. So ko sukola ngo bien te l'air au sala ngo e bozana goût ya bicarbonate. Donc awa nazo tia na mai ya malili pona sukola yango. Nazui passoire na ngai na ba légumes wa mike etika na wana na se. Nazo sukola teku na ngai na mai ya malili penza. Donc là batie na mai ya malili bozomona faut sukola yango bien po bicarbonate elongwa avant ya kolamba yango. Bandeko nakanisi bozomona teku yango yo nazo sukola yango bomoni yango ndenge eza vert, eza vraiment tout vert. Nakanisi bozomona biteku eza vert. Naza kosukola yango oyo mai ya mibale. Naza kosukola yango nakosukola yango lisusu bandeko. Nakanisi bozomona oyo mai ya misato nazosukola, ya mibale yango ya misato yango yo ndenge eza boye bicarbonate pe esili nango na ndunda. Il faut kaka kosukola po ezala na goût ya bicarbonate. Na boye bandeko nakotia biteku na nga na nzungu oyo ekolambama. Nasukola na mai misato ndenge eza boye bicarbonate esili nango deja. Ndunda na biso ebimi vert. Nakanisi bomona eza vert. Voilà, biteku na biso yango yo. Nakanisi bomona biteku yango yo. Sikoyo bandeko toza koleka na étape ya mibale, étape ya misato disons, parce que l'air na sukolaki na tongola biteku na sukolaki yango bomona kite. Donc na sukola biteku na mbale belé ata 6 fois na sukola ndunda ndenge wana photo sukola ndunda mbale belé ti mai ko mapenza propre parce que bisike utaka to éviter. Donc na wala sabino mbala simende na sukola biteku mais là na sukola ki eza propre. Sikoyo naza kotia
kamwa l'huile na moto na mwa ba ingrédients muke poto tia awa bitekuteku na ngai na kotia yango oyo ezali mungusu ya moto misato ya moto moko te eza mbisi ya moto misato. Donc na kotia yango awa bokomona ndenge na kosala toleki na lombango natia mafuta na moto tokutani dans quelques minutes. Sikoyo naza kotia mafuta na moto nde bomona tia mafuta na moto mpona kosalaka mwa sauce. Mpona kosala sauce mpona kotia na légume na biso. Na boye na ko répondre na bandeko oyo bakomelaki ngai na kobanda na ndeko Lydie Modiri. Lydie Modiri na mona ndenge okomelaki ngai concernant madesu batia makelele. Na yebisaki bino c'était pour rigoler. Ezalaki ya solo teke na kolamba madesu batia makelele po ezalaka te. Ngama déjà nde naza awa na yebisaka bino nazaka moto ankele penza makasi. Donc na kolamba madesu na makelele te ezalaka te. Na yebisaki bino ezalaki kaka mpona koseka, ezalaki blague. Donc kozwa yango ya solo te ndeko Lydie Modiri. Réponse no yango wana. Ya mibale na ke na ndeko London City. London City pona otunaki pona makambo ya liboke ya mbika ete pona makambo ya donc voilà tozongela après na ke na ndeko Teti Tenge na yebite so nazo prononcer kombo bien Teti Tenge olobaki ozozela bilubu mususu ndeko Teti Tenge bilubu mususu oza kozela yango yo légume verte na mbisa ya kokauka. Na ke na ndeko Julie Ewakoto. Julie Ewakoto otunaki yo tunaki ngai soki mbika avana sala yango soki na lambaki yango déjà avana sala liboke non na salaki mbika à part na sali pati ya mbika na tie ba ingrédients na tie mai ona tokiselaki soso ezalaki pe na ba ingrédients na sopi yango na mbika na sali yango pati na tie soso ona tokisaki après na kangi. Donc okosa liboke ya mbika te ke olambi mbika part osimba te. Donc réponse no yango wana ndeko Julie Ewakoto. Na koya na ndeko London City na koya na yo après to continuer na elubu na biso. Siko nazo tia matungulu bandeko. Nao tia matungulu nde bomona. Atie matungulu. Matungulu yango oyo natie mpona kosala légume verte na biso. Nazotiaka mwa tomate muke parce que eza légume verte. Tomate na biso. Tomate eza kaka po esala mwa sukali na ndunda. Donc tokotia yango mpe mingi te. Tomate eza juste po esala kaka mwa sukali na biloko na biso.
nazotia mwa aira pe moke pe kaka po esala kaka mwa goût esala mwa goût natie mwa aira pe ya moke kaka po esala kaka mwa goût. Ba jeune fille botalaka ndenge tantine mama na bino azolakisa po bino koza makasi na bamaquillage mais botala ndenge basalaka parce que toyekolaka ngai mpe nayekolaki kaka donc toyekolaka kaka. Natie mwa ndembi moke ciboulette nasi nakataki yango esukamaki e nayebisa bino biloko nakokisaka yango déjà avant. Natie mwa ciboulette nde kaka nalobi sauce mingi te moke kaka ndeko moko asalaka nga remarque nalobi nasalelaka lutu ya libaya. Oui naza na lutu ya libaya mais nayebi te soki eza defo soki nini nakokaka na préférera na ngai lutu oyo ya libende libaya. Bon natie mwa ndembi ajoute mwa moke natie mwa ndembi totika yango etoka mwa moke. Donc awa ezali l'huile na biso totiaki, natie matungulu, natie tomate fruit, nakatakataki yango nalongolaki yango baposo nde nayebisaka bino nalongolaka na ngai tomate ya mbuma nalongola yango poso. Donc natie litungulu na kati ya l'huile, natie tomate fruit, natie kamwa ai oyo narambaki ya moke mpe kaka naye kobwaka mwa ndambo ya ciboulette. Sikoyo tozotika yango etoka mwa moke. Etoka mwa moke etoka mbonga ya tomate sila batungulu na ciboulette elemba. Après kolimisa wana namelaka mwa gorge sino olamba mpona moto bandeko namelaka mwa vin mpona moto bino moko boyebi kaka soko ozolamba. Ndunda na biso yango oyo kala mingi te tokotia ifo etoka nanu mpo naza na mwa babiloko mpe na kotia kuna avant totia ndunda ya biso. Bon ndunda yango oyo etoka parce que sauce oyo ifo epela avant ya kotia na ndunda na biso fo epela mpo soki totie ekowumela lisusu te. Soki totie ndunda tosopi sauce oyo na ndunda ekowumela lisusu te ya moto po legume ndenge eza deja ya kolemba. Andeko sikoyo nazotia mbisi na biso ya moto misato mungusu nazotia yango awa. Totie mungusu na biso sikoyo naza kotia jimbo
kotia jimbo. Kotie moi jimbo. Je vois qu'il fait moi pilipili déjà awa. Ndeko oyo tunaki nga na bosani kombo olobi na linga pilipili mingi. Oui, c'est vrai na linga pilipili. Otunaki soki bana baliaka te. Donc awa tozala susu na bana te, bana oyo surtout bakenda bakoli baza na bango te. Bayaka kaka kotala biso. Tolinga pilipili mingi. Papa na bino, donc mobali na nga ye pe alingaka pilipili. Yango komoni na kwanga mwa pilipili. Ndeko oyo tunaki nga na répondre. Donc là, tu dois continuer. Tu dois continuer car la élubu na biso ya légumes verts. Na ngusu ya moto misato. Parce que oh ndenge eza boye faut ebela déjà avant ya kotia yango na ndunda. Tout le temps on parle de ça cuisinière. On va là-bas. Faut toujours qu'on parle de ça. Faut essayer de la propre. Moi c'est sur la lamba, ici quand elle est dans la propre. Voilà. Ndeko oyo nazongeli yo ndeko London City. Merci na remarque na yo ndenge olobaki. Elamba na lataki ezaki maboko milai ezo déranger yo. C'est vrai ezaki ko déranger ngai. Merci. Au moins Léon a lati ya maboko mikuse na répondre. Merci aux na raison parce que en tout cas ezako déranger ngai solo. Réponse no yangwana. Na pesi bino surtout mbote bino ba ebolanda ka Congo Check TV. Na la télé ba mona ngai pe na site na ngai. Sikoyo nazo sala na me pa les boss si bo mutoko. Nazo sala na le pa ina hier. Donc voilà quoi. Vous la visez la kaka. Otoka. Nakanisi bomoni ba procédure nyonso tout na diteku na tiaki 2 cuillères ya café. Il y a bicarbonate, na tiaki 2 cuillères ya café. Na quantité ya ndunda oyo nazalaki na tozozela tozokoba se kokoba na tie bikelakela mingi te parce que bon po biloko ezalaka mpe mwa naturel. Sikoyo na obakisa mwa mai nabakisa mwa mai tozokotia mwa mai avant totia na ndunda na biso. Totika ngo etoka mwa moke kala mingi te tomeka mungwa avant totia yango na ndunda. Donc tomonani dans quelques minutes bandeko. Bandeko sikoyo ekomi tango ya kotia sauce na biso oyo na ndunda na biso. Pilipili bomoni ezaka mibimba na finaka pilipili te parce que opaya pa koko ya la mso aliaka ne pilipili te na finaka pilipili te. Yango moni totikaka yango kaka na nzete oyo biso basi toyebi. Donc natika pilipili so nazobwaka na nzungu na nzete oyo parce que so longoli nzete pilipili ekozwa. Natiaka pilipili po eparfumaka biloko.
pilipili en tout cas eparfuma biloko epesaka mwa mpimbo moko boye. Bandeko sikoyo naza kotia ndunda na ngai awa, mais nakoki mpe natia yango nanu awa zala lakisa bino ole nasopa yango directement awa. Donc natia yango nanu awa nanu bozomona natie nanu légume na biso awa. Comme ça, après, on va se faire un zoom. On va faire un zoom après. Et c'est marié. Nous avons dans la biso na mbisi. Et c'est marié comme ça, toko sopa yango na nzungu. Ndenge bozomona ndenge eza okolia yango na lituma, okolia yango na kwanga, okolia na semoule. Mais l'eau sondée, ça a évité parce que eza ba bouillon. Ça a évité ce qu'on lia. Ou une peut olia dans l'eau soit, ou olia na manioc, kwanga, fufu, akemba. Donc tout tika ngwe to kan suma muke bandeko. To kutani na dans quelques minutes. Bandeko siko naza kotia kibe oyo na yebisaka bino mbala mingi eza kibe ya pondu biso toyebi, mais nga nasalelaka yango na balégume, nasalaka yango na pondu mpe na balégume. Donc na kati ya elubu na biso oyo natie kaka kamwa jimbo muke na kibe oyo. Sikoyo bandeko foto tia yango na nzungu ekota lisu mwa moke na moto na olembisa moto. Makanisi bozomona ndunda eza kaka vert bino mo bozomona ya toujours vert. Sikoyo tozo kotia ndunda na biso na nzungu. Bandeko ndunda na biso yango oyo sikoyo tozotia yango na nzungu. Voilà. Eko umela lisu na moto te. Eko saka quelques minutes na moto. Après tokitisi nzungu na biso. Bozomona ndenge eza na nzungu kitoko na kwanga penza kitoko penza. Ndeko ndenge eza boye tokobakisa so mai te, mai oyo ekoki. Voilà. Donc bilei na biso ya lelo ya mokola lelo ya ngoyo papa na biso azwa ebimi ndenge nalingaki ebima. Voilà. Sikoyo tokotia yango na moto en tout cas quelques minutes. Nalobi ata 2 minutes ekoki 2 minutes ekoki nango parce que ndenge eza wana ebeli yango déjà. Ndenge eza boye eza déjà ya kobela.
eza déjà ya kobela papa na biso azwela biso na kati donc etoka elubu na biso ya légume verte na mongusu ya moto misatu tokutani l'air à komeka mungwa et puis bon à tout à l'heure. Andeko elubu na biso ya mokola lelo esili kosila tokomi na suka ya émission na biso ya mokola lelo o to salaki légume verte na mongusu ya moto misatu esili kobela tozo meka mungwa ensemble na bino soki mungwa ekoki te to bakisa donc ndeka na lobaka mwasi ameka mungwa na lutu boye te mwasi ameka mungwa boye mungwa ekoki mungwa ekoki donc tokomi na suka elubu na biso sikoyo tosala présentation biloko na biso ebimi kitoko en tout cas mwa mpimbo ya mbisi ya moto misatu sikoyo tosala présentation na biso ndunda na biso yango oyo légumes vertes bozomona ndenge eza vert yango ezalaka na mosala mingi te ndunda na biso yango oyo tokomi na suka ya émission na biso bandeko soki bosepeli na elubu na ngai ya mokola lelo bokomeli ngai bomake kosala bacommentaire te nayebisaka bino soki osali biloko ntango ozotiela papa biloko na sani donc topangusaka kaka boye mwa basupu oyo edebordaka donc fo kopangusa mpo sani ezala soin tokomi na suka ya elubu na biso légume verte na mungusu ya moto misatu bomoni yango oyo ebimi goût malheureusement moye bomeka yango eza te donc voilà tokutani na bino mbala nsima napesi mbote na nièce na ngai Wivine na Londres na mobali na yo Didier Wivine Molex mbote mingi na ya na Odeko Molex bino nyonso tu bébé Myriam Molex bino tu nalingi bino mingi bana na ngai libota na ngai mobimba libota ya mobali na ngai Lydie Emer ngai wayo ya na yo napesi yo mbote donc napesi baye nyonso tu oyo bazo soutenir ngai ba commentaire bobosana te soki ba remarque ezali bokoma toboyaka remarque te parce que toi bato on apprend tous les jours en tout cas tokutani mbala ya sima. Bon appétit. Konga tek tek TV ya siba mutombo. Konga tek tek TV ya siba mutombo. Ina yese na Kongo tek tek mama ya siba mutombo. Konga tek tek TV ya siba mutombo. Konga tek tek TV ya papa siba mutombo. Konga tek tek TV ya papa siba mutombo. Yeah.